tiki ba comprendre te logo ne sala ba mita biso nyonso tuto ya awa na Kinshasa et na lingina yebisa aussi que ville ya Boma ezali ville où ezali ko abriter le plus grand nombre ya ba fou na RDC awa ba fou ebele bazande na Boma. Donc ngai ville ya Boma en tout cas na bien très bien mukolo to ozala na lisanga ya biso jour de ozaki to vandi to zolia to zomela to ozai masole ozala na robete la bino lisolo ya voyage na uti ko sala ga mikolo awa puisque na kendeki jeudi na butu na yebo zonga dimanche na 2h du matin na komaki na robete la bino lisolo ya makamnini o na uti ko kutana na ngona na Boma pona na ta voilà mbuta banza kuta seki pona na betela iba on lisolo donc na banza pona lelo to suki wana kasi yango to lito lobela te puisque ezali kambo to lo bon to kotibera na deuxième partie mbala moko pona ko lobala sute ce que si automatiquement ba mbuta bazali ba kozwa maloba bongo to panzani donc to lobi boye donc ezali kambo to zoyo cannabis nyonso po tozo kota na mbula ya sika na kopesa malobe pa ya moko nga na mona ito sala boye donc moko to contribuer au moins à 2000 francs nga na zala scrabler pour na biso na fin de l'année to yokana ke to tia $10 na groupe na biso pour to ko lexa mbula ya sika ensemble mais pour na biso to za na ba moyen te donc na moni ke so to tia tana moi puisque ona batu ba bela ka basanga banini bazali mais biso to mela na biso te so to tia moi 2000 francs na banza ke moi monter wana e kosunga biso be to ko lia to ko mela na biso kaka alors esika nini to ko salela likambwana ngai na proposer ezala mukolo ya férié na lobby alors moko o yazana likanisike to ko tiango esika boye a lobby o pa monike no journée wana eza malamu te ngai na monike ezala journée boye comme ça pour to ko harmoniser likambo yango wana comme ça to kanga ndenge ni to kosaela yango voilà na pesi bale pa na bino mutadi monekene yonde mutoluki makambo ceux qui ont kozana likanisi comme ça boye ko pesa biso déjà que bateau souvent pour contribuer pour la contribution à 2000 francs ça peut pas se limiter pour la contribution à 2000 francs et peut-être place parce que je sais que le 4 janvier et ça a fermé donc ça la place sur la vie peut-être les cigares mais les débats on a évité pas de mais c'est excellent le 4 mais le 5 le 4 dimanche. Dimanche. Alors, on a un lundi, le 5. Le 5, c'est place Kapande. Togoya a dépassé que pas la vidéo, il y a ma mission pour s'organiser, ma campagne sur pas là. N'a pas dit où il y a que ça n'est pas la yomo comme tu vas dire comme moi. Togotiamo jeudi. Ndenge toyaka oleke za la pona ko sala mamoto sala et cause en jeudi. Auto voye ko profiter to sala kambango pona ngai mais le gamsuna ina lo papa nzinga d'autre part ozo bimisalo so ba pauvre trop de quel sens côté ba fiche ozo kitana 50 francs poto za na mbongo te siko le susu yo moko okati 2000 poto za na mbongo te or que pour moi balance moko ezalaka que bomoni est-ce que 2000 ça va $5 boye peut-être au coca 2000 à peso au coca peli colo à peso dans na peso marola mbuta akomela ingatika na lubaka mbuta akomela ingai mukanda que est-ce que ba membre nyeso tutokoye kotiaka contribution ata ya 1000 francs par mois te mbuta otanga i réponse na pesa ki nano zuite mais na pesa ki ba na koma ki ba lettre na pesa ki ba pesa bino ba réponse dio ba to mbuto zo ki réponse na ok donc certainement ezali ba kopesa yo donc wana ezali makanisi na ye bon netinga par exemple ceux qui na koloba bongo na préféré na mi justifier na ina yebisa yo ke lobby avant que to ya lelo awa lobby na tumbaki liste ya batu oyo bazwaki banyungu ya ba syllabus ya séminaire ba misusu ba pesa ki ba 500 francs ono papa nzinga na kobakisa ba misusu même apesa ke lokote pesa ngai nini na ko pesa mbongo ti lelo bato na ba pesite donc na mona eso na zotala ngo ezani tina mema masumu yango na tumbaki yango pona bosa na pesa ki na pesa ki yango na websa okay nazo remarquer que epa na biso sito yango na mona ke tina mutu aya alobaki na pesa nyongo exacte po mingi bazofuta na bamote
Alors, lokola to komi na banini ya boye. Ngana lingio moi tout le monde to participer. Puisque zo baki nazo kitsa tembuta. Ceux qui bino bolobi ko to tia $10. Est-ce que ngana wo boye? Mais nazo tala kaka ndenge tozo kendelaka ya mwana moni ke na préférer na sala bongo. Oui mutu. Sala ka voter. Admettons que ceux qui te komi na suka. Oyo tsantsini de to ka komi. Ceux qui te komi kaka na suka oyo poto tsa kinzuga mande de to ka komi na ka tebele to ya. Si il faut te compter $10 to katika. 2000 les âmes tout nous sommes à la facilité. Quoi ça là? Admettons que tu vas dire quand il est 30 fois 2. Nous c'est ça papa. 30 fois 2000 il va se golia ezala jour ya lundi. Ba misu balobi ezala jeudi. Mais ceux qui totali malam jeudi ba misu ba ya caractère, ba misu ba ya kate pona musala. Or et te préféré ezala mukolo moko boye, bo ezali férié pour bisonye so tutoko ko zala. Oui mutu. Na essayer d'examiner moi signature na ye. L'examiner que dire oyo, le divin, le delta là. Na sala qui moi analyse la signature pas fuma long pas Simon. Parmi les courriers ou à comme la Kangai à Paris. Je prends cet exemple là. Courrier mo yango a comme la Kangai dernièrement en 2010. Au moins les signatures na ye. Botta la bien signature haute. À chaque fois Simon signature pas fuma long pas Simon mon ganga. Mon ya lo ko. Ba ta moi non, mais on le connaissait. Bah écriture la mindele ne to lobaki et tout ça la réuti na la Grèce antique. Nzokande na ba grec o avec la delta minuscule nango minuscule o ya delta na ya grec ezali delta wana renversé. Omoni soko chango bongo e chango boye et commis minuscule ya lettre D en grec. Donc papa Simon Kimbangu a renversé mon kili. Makambo ya bango abaloli. Alobaki soki à gauche télé à droite qui na gauche. Ça tala signature ya sita basiniaka. Soko moni signature na ye beaucoup de la recherche tala minuscule ya delta oyo télé on a bla oyo yango. Voilà moi le bango bakisaka. C'est un peu long parce que mon kanga. C'est le rond là. Donc voilà moi complément d'information. Vraiment c'est le divin, c'est lui l'esprit de vérité. Ou si c'est qui bango makambo, c'est quoi à récupérer en nous. Voilà. Bon, OK, nalina na rappeler nous aussi des la fiche technique nouveau par contre ça et c'est déjà 2 mois pour temps ils ont dans la fiche. On va moni pour ba cadeau on va et que les gens ont fait ça en mode c'est Zali ko rappeler kaka maito kanaki. Lobby mardi nazalaki en contact na vice-président provincial de Ejiki. Sololaki na ye makambo ya ba délégué auto na ba site. Ezali kambo esebisaki makasi nde afisaki ngai rendez-vous lobby vendredi puisque bazalaka na réunion élargie ya Ejiki na centre d'accueil. Baki akobenga président provincial akoyebisa comme ça tous à ensemble et traiter problème wana. Bon, papa représentant provincial nana suis tenté Nicolas Zali trop dérangé azo yamba papa ya moko bazo la kaikuna et puis na liwa ya papa Dibaka donc le programme na est un peu libre. Donc na chose organiser occasion na cela na été. Mais contact déjà na ba partenaire Ejiki c'est bandaki lobby d'être pour finaliser. Alors, jeudi la semaine prochaine, ce qui nous a fait commission pour faire exposer, pour arrêter stratégie, comment vous sensibiliser dans ma paroisse Namino, papa Timouna aussi.
bopesa biso date oyo biso mpe tokoya kosala exposé na nje banani susu papa mwana mbuta papa waku boyokana papa tembele tokobenga ye bato bandal bato kitambo bato ozone delfo bato ozone delfo nde bino mpe bobongisa jour oyo likambo oyo tosalaki na kisenso tosalango mpe na basite na bino bato ya matadima yo mpe papa bambi okosorganize na bato no kuna komisa bopesa biso mpe jour donc likambo wana il faut tosalelango puiske tokangaki yango en dehors ya message ya badelege oyo tokotinda mokolo ya mardi na barencontre ya ijiki mpo na message ya écriture mandombe na ekita tata mokonzi ya bule tosorganize pour que toorganize baexposition wana makambo oyo tosalaki na kisenso oyo bazalaki bamonaki tosalango mpe na bisika na bino voilà oyo ya minene tozalaki na yango na likambo etali mabondeli na lutendele avant fin ya 2014 mokolo ekopesama tozolandela likambo moko mokome mokolo ekopesama avant le 31 décembre tokokende mabondeli na matadima wana programme ezali me tokopesa date bon likambo etali réjouissance ya nouvel an baprogramme mpe tokopesa bamakambo ezali mingi c'est vrai mais tokende na likambo moko tobongisango malembe mpo ezala na lokumu mpe ya biso bonso donc voilà message nazalaki nango en dehors ya oyo papa secrétaire apesi biso tosuksi boye na komba tata mwana mpe tata molimo santo amen pardon tozana batantatu le kimbangisme christianisme africain ou religion non chrétienne. Est-ce que le kimbangisme ezali Christ na ndenge ya biso ba africain ou bien ezali religion moko elandaka nkolo Yesu te? Le riche bassin du Congo, foyer musical numéro 1 de l'Afrique noire. Est-ce que likambo etali musique ezwili penza bisisa awa na ba Congo, na bassin du Congo ou ailleurs? Likambo papa di moneke na lobby les aïeux bankole na biso bamonaki mpasi mpona makambo mboka na biso indépendance balobi arrêter et persécuter sans relâche à cause de la foi humaniste. Balobi likambo bankole awa ezali journal moko malamu numéro ezali oyo aza na moposa amoni l'incontournable il est là comme ça toyeba ndenge nini tozwaka mpe bamake ya malamu po ete tokoka koyeba lingomba na biso mpe tosungaka mpe likambo na biso vala mpo nazalaki ya kobakisa likolo nango nde yango balobaki na ngai baretile na lutendele bakangi kasi bazongi kobotela soki information ya solo te bon nakoverifie mais faculté nde efongwami deja babaki na suma bote bon nakutani nano na papa représentant abaki na bino ke nano nakutani na papa représentant te tosoli nango te donc nakopesa suite soki tosololi soki tosololi topose demande na biso akozanga te korépondre et soki arépondre baliwa pene tokopesa programme nde likambo tokosalama tokofixe date te ndenge tolobi okoma kuna ekoti mwa banini kitoko mais ijiki nzela efongwami deja tosola na bango lobi tokozala bango na réunion lobi vendredi na centre à partir ya 16 merci. Merci, M. Gavanzi. na chumba chama nabaza maluma ya koloba mingi eza lisusu te nde eloko na soki natelemi mpona kolobaka na makambo ya oyo toyokana ete tozalandaki meme recteur na
na télévision azolobela makambo ya mandombe na kamwe alobiki azolobaki tozobongisa nano baouvrage babiloko ya nini yango na banza ekozala malamu aussi ndenge tozosangana to bana déjà koprépare baouvrage ya biso ezala ebele puisque papa benga aza kobongisa l'abécédaire ya mandombe donc kala te tokomona yango awa bien que eleke mpa na biso te mais bon tokomona yango alors biso mpe yango na banzaki livre na biso ya lecture déjà ndenge tobayike ya kobanda kotangisa banini bientôt la tokoya na yango kokisa totala babisika nino tokoki koproduire po ete tokoka kobimisa yango lokola naza deja na imprimante oyo ekosalaki to imprime banini ata na yango tokoki kosala même sans exemplaire ekozala mabe te bon mpona basyllabus aussi ndenge toprometaki version française na version ya lingala nyonso eza nango déjà près oyo baomonaki ya kotangisa na lingala yekaka bien na français yo kaka problème eza te voilà mbuta na solution wana nakomatama merci osinga kopa bisukila merci tokotona maloba mbuta pe suna kobata mosa komba dada wana na komona tata mwana tata moni musango musilisi misala ndenge ezalaka koza na mwana omena okanisi mosapi na ye na yesu sinane lisusu mandeko totalaka na suka soki na kokambo bien moi attention ok na komba tata mwana pe tata molimo centre soki nazwi maloba c'est pour que natire attention ya bato mikanda nyonso tu oyo biso tozali kokomba na nkombo ya sena eza mikanda ntango ebimi c'est que définitivement validé eza kokende ailleurs alors mikanda wana nakolikia ezala mpona biso oyo tozali badoyen tout comme bao mosusu baza kosala recherche me nakanisi esengeli d'abord ezalaka censuré mokanda ekoti na censure là je veux dire quoi toza koremarke que toza kosala barecherche mais recherche wana ntango ye esengeli biso tout otala pour voir soki erreur ezali kuna soki yango esi ebimi déjà ekei epai bato bazali eke na nsima toremarke erreur mpona korattrape erreur wana tokorige yango ezali babandi pasi parce que il faut sikoyo eluka babimisa édition mosusu oyo ekokorige yango là je veux dire quoi so toke na bureau tokoremarke na baéchantillon oyo eza na abécédaire na biso peut-être bato ebele basi bataki imperfection ezali mingi alors que il y a déjà un document quelque part bazali kotravaille mais avant que le document ne vienne surtout faut total corriger parce que surtout corriger à monter tu risques tout ma banane voilà la raison d'être malgré bazali kobundisa eloko oyo babengi académie et que académie fo ezala académie ya bato maye alors que biso nyonso tu tozali awa na mandombe ndenge tovandi awa toza déjà bato maye donc banganga maye de biso nyonso
Donc, essayez tout le temps de corriger parce que papa va nous en dire avant quelque chose on a eu peut-être parce qu'il y a peu. Donc, Babylone la bandi, il faut tout ça là très attention. Donc, oh, il y a déjà prêt pour la bimis avant et bima et il y a un awa, tu family, manuscrit